Losako bandeko mbote na bino boye bolamu na linga moninga télévision linga moninga TV. Bienvenue na bino nyonso bouti na TikTok boyeti awa yo pozaka nu awa na YouTube kobosana te mpe ke TikTok ezali na kombo ya Carovel. So beti Carovel na TikTok okuta sous chaîne ya linga moninga télévision nde eza kuna. Alors na TikTok tosalaki déjà première partie ya vidéo mpona koexplike basigne astrologique. Awa so na bino asala mwa rappel eza tobaki toza na 4 éléments. Na 4 éléments wana toza na moto, toza na mai, toza na mupepe to milinga, toza na mabele. Sikoyo na kati ya 4 éléments wana toza pe na basigne astrologique na biso ezala na kati wana. Neti na moto toza na bélier, toza na lion, toza na sagittaire, na mai toza na cancer, poisson, scorpion. Na mupepe to milinga toza na balance, gémeaux, verseau. Na mabele toza na taureau, vierge to capricorne. Alors sikoyo awa na YouTube il était question napesa sikoyo badate mpo moto na moto ayeba soki aza signe astrologique nini mpona koyeba soki boza compatible yo na motu no ya motema oyeba soki boza compatible ou pas. Ata si bobalana vérifier toujours ka oyeba soki boza compatible pour comprendre pourquoi boswanaka, pourquoi emarchaka te entre bino, peut-être boza incompatible. Yango nde sikoyo na YouTube tozokende kodetaye sikoyo chaque signe na badate de naissance nango. Tobanda toujours na moto ndeka tobaki na moto toza na bélier, lion, sagittaire. Tobanda sikoyo na bélier mpo yango mpe nde eza signe ya liboso astrologique. Alors moto aza bélier eza moto abotama entre 21 mars tina le 20 avril. Donc na période wana ya 21 mars au 20 avril so oza na kati ya période wana oza bélier. Il faut bokoma ngo bozwa papier na big bokoma mpo bobosana su te. Wana mpo na bélier, donc du 21 mars au 20 avril oza bélier. Toleki sikoyo na lion. Lion eza moto abotami entre le 23 juillet na le 22 août. Na période wana 23 juillet au 22 août. Bamsu babango ou nga tie août pour moto comprendre. Donc so obotama na période ya 23 juillet ti 22 août, période wana dona badate wana nyonso ti kuna oza moto babengaka lion. Bokoma ngo mpo bobosana te mpo okompare na motu no motema. Toke sikoyo na sagittaire. Sagittaire aza moto abotami du 22 novembre au 21 décembre. Donc entre le 22 novembre tina 21 décembre. Wana nde sagittaire. So obotama na période wana oza sagittaire. Wana tosilisi bato ya moto mpo eza kaka 3 par élément. Tokoti sikoyo na bato ya mai. Na mai tolobaki toza na cancer, poisson na scorpion. Alors cancer eza moto abotami entre le 21 juin au 22 juillet. Entre le 21 juin au 22 juillet. So botama na période wana tobenga yo cancer. Eza cancer ya maladie te mais cancer ya signe astrologique. Toleki so na poisson. Poisson eza moto abotami entre le 19 février au 20 mars. Dans la période wana. So botama le 19 février, le 20 février, ti tokoma na le 20 mars, tobenga yo poisson. Alors, toleki sikoyo na scorpion. Scorpion abotama du 23 octobre au 22 novembre. So botama na période wana entre le 23 octobre ti tokoma na 22 novembre, tobenga yo scorpion. Wana bato ya mai. Tosisi na bato ya mai, tokoti na bato ya mupepe to milinga. Po ezaka eloko moko.
Bon, bato ya mipepe toza na balance na déplacer clé, toza na balance, toza na gémeaux, toza na verseau. Na balance eza bato babotami entre le 22 na le 23 septembre. Donc moto oyo abotama le 22 na oyo abotama le 23 septembre. Donc pour na compliquer bino kaka te nalobaka du 22 septembre au 23 octobre. Du 22 septembre au 23 octobre. Wana moto wana aza balance. Toleki so na gémeaux. Gémeaux eza moto abotama du 21 mai au 20 juin. Du 21 mai au 20 juin. Wana nde tobenga yo gémeaux. Toleki na verseau. Verseau eza moto abotami du 21 janvier au 19 février. Du 21 janvier au 19 février. Wana tobengi verseau. Tosisi bato mopepe, toleki na bato mabele. Bato mabele, toza na taureau, toza na vierge, toza na capricorne. Siko, moto ya taureau, eza moto abotami du 21 avril au 20 mai. Du 21 avril au 20 mai. Vierge aza du toleki so na vierge. Vierge aza du 23 août au 22 septembre. Du 23 août au 22 septembre. Du 23 août au 22 septembre. Dobo komaka pona ozongela mosusu te. Tosilisi siko na Capricorne. Capricorne abotama du 22 décembre au 20 janvier. Du 22 décembre au 20 janvier. Bon, so nazali ata na tableau ndenge esalela bino bien. Maintenant omeka okomela bino na papier na scanner na tala so ebima ndeni. Bon, sikoyo mpona lelo tosuki awa lobi to peut-être ka lelo nakosalela bino sikoyo tableau mpo oyeba ngai na mutu nini toza compatible. Wana osala siko tableau nango wana peut-être koleka na TikTok tableau wana donc naotalaka ndeni osala. Donc mpona lelo tosilisi nanu awa moto amutami yeba soki aza nani, ayeba mpe mutu na motema aza nani, aza na élément nini, est-ce que baza compatible ou pas. Mais na otya mpe nini na compatibilité mpo na moto alandaki bien te ameka olanda mpo epesa ye idée. Surtout bato baza na YouTube peut-être bolandaki te na kosala su tableau wana mpo esunga motu nyonso. Mais bino nde maboko makasi like moto eza gratuit mpo bobotyela moninga bolingi te mais bozozwa bainformation ya gratuit. Mawa mingi spiritualité fonctionnaka bongo te. Na spiritualité ezaka donner et recevoir. Yo so ozo recevoir ka ozo donner te ozosumuka. Mitali bino nga omwe oloba nalobaki te nalobi. Nga nazosala part na nga lukweza don oyo Nzambe apesaki ngai yango nazosalela. Nzambe koma kopesa nga lifuti. Mpo nga nazolinga like wana ezala mpona nini mpo video ezala visible bato misusu bayebi te bamona mpe. C'est ça l'objectif ya like. Mais so bolingi na bino te nga mpe mena forcer bino eza te. L'essentiel je fais ma part Nzambe azomona nazopesa bino na motema pembe. Bon, tokutani na prochaine émission pardon. Bokoma ngo bokanga ngo na omeka otyela bino tableau soki osimba. Bon, à plus.